Voilà, bandeko na nga kaka ndenge ezalaka, nous voici encore une fois devant vous. Kaka ndenge toyebisa bino biso toyaka pamba te, je m'excuse. Soki boyoki to comme bomoni biso, cela veut dire que ya koloba ezali. Voilà, 3 jours après concert, 3 jours après festival à Gaillard, 3 jours après concert à Gaillard. Oyo Koffi Olomide abetaki ekomami penza ebele babandaki kosatandra ke kozala échec kozala nile parce que bino mo boyebi ba situation mboka bino mo boyebi mikolo oyo ezoyinda makasi surtout concernant les artistes ebele ya ba artiste baotia ba concert mais ezobetama te. Ben voilà, chose dite chose faite. Koffi Olomide nous avait promis que oyo qu'il pleuve ou qu'il neige et que beta makaka. Yango e betami, l'histoire ekomami déjà na livre oyo ba beta qui concerne stade ya Roi Baudouin comme on peut à Koffi ekomami. En tout cas, coup de chapeau à l'artiste. Mais na message moko, je m'excuse. Avant concert, Nayoka qui interview Moko Boye, donc il y avait si c'est 2 ou 3 jours avant concert. Nayoka qui message Moko Boye, le cas qui un de nos journalistes, un de nos chroniqueurs. Oh batuna qui question, est-ce que Koffi Olomide, tu nous promets que na concert Nayo, tokomona bana Nayo pe batelemi wana parce que zalaki ka concert à pamba te. Quand de bomonaki ezalaki anniversaire quand de bomonaki Cindy Olomide, la femme de Koffi Olomide, offrira qui Koffi Olomide une voiture Rolls-Royce qui vaut plus de 400 000 euros. Donc binomo boyebi déjà ba Rolls wana ezalaka ba moins charté, donc ezalaki concert en même temps ezalaki anniversaire. Posaki question, non, est-ce que ça sera possible comment on a bana ya Koffi Olomide nyonso pas kaka na concert mais na anniversaire ya papa na bango. En particulier ba mentionnaki kombo ya Diddy Stone bilomo boyebi. Koffi Olomide nous a répondu, tout comme il a répondu que ça sera pour moi un honneur de voir Diddy Stone à mon concert, à le dire que sa présence est Kozala Penza magnifique, et Kozala Penza comme je sais pas comment l'expliquer na concert naye. Mais après concert biso tout olandaki, tomonaki ba invité, tomonaki bato bazalaki mais présence ya Diddy Stone ezalaki te. Binomo boyebi Diddy Stone aza lokola mwana liboso. Aza mwana liboso te mais azalaka lokola mwana liboso ya Koffi Olomide parce que aza mwana Koffi Olomide oyo penza ebele biso nyonso toyebi. Pas kaka na kibomwana na ye mais c'est une modèle, donc c'est un mannequin ya mboka na biso oyo penza yepe asalaka ce qui est important pour le pays et surtout pour sa propre vie aussi. Azalaka, comment est-ce que c'est une star, si je peux dire en bref. Donc Koffi Olomide aloba qui est présence ya mwana nanga Diddy Stone et kozala vraiment agréable à mes yeux. Voilà, concert betamaki tolandaki nyonso ba vidéo présence à Diddy Stone ezalaki te. Moi je me rappelle ceux qui namonaki mwana ya Koffi Olomide ezalaki Keana Olomide. Nde mwana na ye namonaki parmi bana ya Koffi Olomide. Et en plus ayaki na retard mais malgré tout la présence compte. Oyo balobaka pensa vaut mieux le début que la fin. Ayaki pensa c'est qui est vrai tomonaki présence na ye akotaki. Mais présence à Diddy Stone tomonaki yango te. Alors comme on vous a toujours dit biso toyaka pour na analyse biso toyaka te pour la kofinga ko créer ba polémique moko boye non. Nous ceux qui boyo kito comme bomoni biso cela veut dire que toyende na analyse na biso et surtout matière ezali kaka ndenge matière oyo tobando zela penza kozela na ndenge ya ko vérifier vidéo par vidéo que peut-être azalaki ata quelque part na coin
parce qu'il y a déjà la vidéo ils ont tourné sur internet des distances nazalaki on a festival moi je ne sais pas ceux qui ezalaki boîte au babando beta avant ezalaki avant concert à Koffi Olomide, ça peut être 2 ou 3 jours avant le concert au babando beta nzembo o ya Koffi Olomide héros national au Koffi Olomide à Boakati pe 10 distances azalaki na ba je ne sais pas comment je vais les appeler parce que naebi bango te soki ba camarades soki ba entourage je ne sais pas babando bina nzembo wana alors ezala ba muso bandolo bano voilà babandolo bakedi distona koya na concert te yeyo vidéo wana ezalaki vidéo à concert te ezalaki vidéo 3 ou 2 jours avant concert. Donc, ils allaient quelque part, peut-être dans la boîte, peut-être quelque part au bando bêta concert vidéo et nzembo ya Koffi Olomide wana. Alors, pour la la confirmation que dit l'histoire Nazalaki, Azalaki te. La concert, il y a papa naïe. Pas seulement nous, comme Toyebié, comme artiste, comme notre star. Hein? Non. Yé, Penza, Aza, papa naïe, Oya Botiye. Vous voyez un peu. Alors, qu'est-ce qui m'a encore une fois amené chez vous? Ngai eza penza kaka po na concert wana azalaki te mais ebele. Vous voyez bandeko na ngai, vous savez, na vie auto vivraka eza na likambo ya balabala, eza na likambo ya ki bomasta, eza la pe na likambo ya famille. Vous savez, on a toujours dit la famille est sacrée. Ce qui pensa pour définir moi na sacré ezalaka na phrase wana la famille est sacrée et le baka makambo ebele. Vous savez, la famille c'est la famille, à personne donc c'est la famille. Na vie auto vivraka bino mo boebi ba circonstance ezalaka ebele. Personne n'est parfait. Biso tout ozala ba défaut na biso ezala ba mususu. Oh na kibomwana tangu dana wabotami amoni papa na ete amoni mama na ete ezala ba mususu o papa zalaka mama kufikala ezala ba mususu o mama zalaka papa si akufi na ye ezala ba mususu pe papa na mama baza wana. Alors il faut savoir en profiter tant que baza encore en vie. Vous savez, na vie auto vivraka, la réalité est ebele, comme je viens de le dire que moto a parfait à zalakate, même la Bible nous dit. Personne n'est parfait, biso tout ça la kamabe. Na ba prophète, na ba pasteur, na biso tout ça la kamabe. Alors mabe na biso e bomaki bomoto na biso te. Mabe na biso e bomaki côté à bien na biso te. Mabe eza mabe, personne n'est parfait. Donc ce qui y a bien ezali ya mabe pe ezali. C'est un peu ça. Alors qu'est-ce que je vais dire par là? Vous savez qu'il est là oyo ebele baebi déjà entre relation il y a 10 distances na Koffi Olomide papa na mwana. Oui, bah moi, bah chichichi ezalaka, bah incompréhension, koswana, c'est vrai. Toyebi déjà parce que relation ezalaka comme auparavant était, mais ce qui est vrai, Koffi atikali kaka papa ya 10 distances atikali kaka mwana ya Koffi. Ce qui est là, Koffi a Koffi tout comme 10 distances à Koffi, je le, ce qui n'a pas le babou, exemple. Non, c'est de ma volonté, non. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le diable pour qu'on a préféré Liwana Bango, même pas. Toujours solo landé. Comme j'étais en train de le dire, ce qui est là, Mutu entre Bango à Koffi, na matanga. Ce qui, par exemple, Koffi Olomide atiki biso na matanga bakoloba no mwana ya Koffi aye. Kolela papa na ye. Ce qui Didi akufi bakoloba papa ya Didi ye aye kolela mwana na ye. Vous savez, il faut savoir en profiter des gens tant que baza na baloba nini mo eleki. Kimingai na bon moi et voilà.
parce que nous sommes que de pèlerins ici sur la terre. Et puis surtout, ici kao tokendaka, ici kao bato bakufaka bakendaka, je ne sais pas ce qui famille ezala kaka ndenge ezali awa ke non papa mama kuna pe soki bokutani ekozala kaka ndenge no ye mama na ngai yo papa na ngai, je ne sais pas si ça se passe comme ça parce que j'ai jamais y allé là-bas. Je suis pas vraiment sûr et je suis pas vraiment contre. C'est un peu ça. Pour tout comme contre, je ne suis pas parce que naibi réalité te o ezalaka kuna, mais naibi réalité o ezalaka awa na mokili. Alors papa tikali papa, peu importe ce qui s'est passé, moi na tikali moi na papa na ye. En tout cas, personnellement, ça me fait mal au cœur. Je ne sais pas biloko penza balukaka, biloko penza esalaka ke lelo ba solo la lisusu te. Hein? Ndenge ya à 100%. Peut-être mote kozala mais na ndenge penza ya parce que bino mo boyebi pona ngai na yebike basolaka esute parce que sin didi stone azalaki porter pour la divorce ya Koffi Olomide na maman na ya eza Laïda Daidan si je me trompe pas. Bao baebi bakomela biso bakombo tout ça bato amo tokyo bosana le bien nécessaire, c'est un peu ça. Voilà, mais esalamaki ke bato babala naka mais divorce pe ezalaka, raison pour laquelle mot divorce ezala na dictionnaire et puis to employaka yango. Si ça ne marche pas, vaut mieux arrêter. Qui est arrivé na ba tamo kombo ya mabe, raison pour laquelle relation à Koffi Olomide na maman ya Diddy Stone ezalaka lisusu te. Bango mo baebi ba raison pour laquelle parce que bango mo nde ba fandaki. Alors ce que moi je connais est que Diddy Stone n'était pas pour. Alors vu que Koffi Olomide azwa ki pensa par principe na ye, c'est l'homme. Il y vivre à réalité à kataki relation wana. Mais son enfant Diddy Stone n'était pas pour sa fille. Voilà. Nde eloko esala ki ke contamina ki relation na bango ti lelo yo ezala comme auparavant te. Maintenant moi personnellement ça me fait mal. Ça me fait mal comme on a papa azana bomoi malgré relation entre maman na papa ezala sauté. Papa azo fêter ba anniversaire et surtout azo passer tu na ba internet azo mentionner comme ya mwana que ça me fera plaisir comme na mwana na ngai mais tozo mona mwana na été mais na ba concert ba to mususu azo kende bande ko na ngai ba oyo pensa ba parents na bango plus précisément papa aza lisusu te ba ebi douleur oyo peu importe nege papa azalaki. Moi, personnellement, je félicite papa depuis Kala. Depuis l'année 2018. Je manque na kuzanga papa. Papa Zalaki, papa Zalaka, c'est une personne, c'est un homme. Il peut à cause na ba défaut nae, mais ba défaut est contaminé relation ya yo na papa na yote. Parce que jour oyo papa oyo penza obando beta bakara akolonga na mokili oyo okoyeba importance à papa. Peut-être que jour na kolongola kolobana voilà, je me suis enfin débarrassé. Mais ba jour ekobando leka année, mois, semaine, année de ko comprendre sikoyo. Manque wana ndenge ko et ko coûter cher bandeko na ngai. En tout cas moi personnellement, je ne peux pas kolobake malgré eloko les quatre entre bango à ce qui concerne la famille ba vina bango, je ne peux pas appuyer Diddy Stone na comportement nae concernant papa nae. Je ne peux pas l'appuyer. Oui, ma relation ici entre papa et maman. Pas juste à distance, mais à la moi na relation à bien papa nae. C'est le plus important pour bandeko na ngai. C'est la Bible qui nous dit même banzambe ya biso na biso awa na se ya biso na se eza ba parents na biso. Alors ceux qui nzambe na yo ya se oyo obetaka ekara oyo si omoni tende olingi yo hein otomola e likolo. Je ne juge personne mais on parle ce qu'on voit. Na yebi ke ba réalité za ebele mais
papa atikali papa. Mutu, je le répète encore une fois, mutu o penza zala parfait na mokili ya Nzambe oyo azalaka te. Tous on fait le mal. Mais ba mal, ba mabe na biso et bomba penza tout comme et effacer ba bien, ba côté na biso ya bien te. Et contaminer et endommager ba côté na biso penza ya bien te. S'il vous plaît, ezana ebele ba koloba non voilà ozoloba nini oyebite ba réalité bandeko na ngai. Malgré tout, tolongola kibomoto, toza bato. Tozongisa penza kibomoto, je m'excuse, hein? Tozongisa penza kibomoto, tolongola ba défaut na biso. Toza bato, nous sommes de Bantou. C'est vraiment important qu'on reconnaisse que malgré tout ce qu'on est en train de faire, toza bato. Tozongisa penza esprit ya kibomoto. C'est un peu ça. Yemoko Nzambe tata zakuna likolo malgré mabe na biso to salaka. Azalaka prêt pour na ko pardonner biso. Nde Nzambe o a créé biso. Alors, pourquoi ne pas ko fixer ba relation à biso batoa biso na biso wana se. En tout cas nga moko komona séparation na ya tata na papa na ye nga mona sepela na ngote. Et surtout ceux qui tozomona papa azo se plaindre papa azo linga ko relation anezonga mais mwana ndi azo kangama parce que lelo oyo ceux qui toningi toloba keto ebi Diddy Stone a komi famous au pesa banglais balobaka komi star célébrité eza na sima na kombo ya Koffi Olomide ka ndenge azalaka Diddy Stone Olomide oyo prénom pesa papa pesa ki moko. Vous voyez un peu. En tout cas, Diddy Stone, de partout où ozali zongi sa penza esprit ya bomoto wana papa. Malgré ba défaut wana papa. Je ne peux pas vraiment entrer dans la profondeur. Ya oyo boswana ki oyo sala ki lelo relation comme pas comme auparavant. Ça vous concerne vous. Mais wana papa. Alors, je ne sais vraiment de quoi est-ce que je suis en train de parler. Voilà, bandeko nanga, je ne sais pas comment est-ce que vous jugez. C'est ça, na eto ebi déjà kilo et belé va comme ira kofinga. On est talibino. Moi, je m'en fous de ça. Mais moi aussi, moi, quand même, c'est ce que je sais. Na sali analyse nangai. Ba oyo penza. Ba yebi. Ba kopesa biso raison. Mais ba oyo ba ignorant. Et talibango. Ba tia tembe. Je m'en fous. C'est un peu ça. Voilà, Tokomi Nasuka partage Nabiso. Merci Nakolanda du début jusqu'à la fin. Merci Nakola Eke ko partager, ko commenter. Cela, ça a été un grand plaisir pour nous. Voilà ce que je peux dire au moins, c'est permettez-moi toujours de vous dire bye bye comme je l'ai toujours dit et surtout à la prochaine. Ciao.